En conséquence, proclame élu à la majorité simple président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix. Je me considère désormais comme le seul président légitime de la République démocratique du Congo. Dès lors, je demande au peuple congolais de ne pas reconnaître tout individu qui se prévaudrait illégitimement de cette qualité, ni obéir aux ordres qui émaneraient de lui. Il a yaki pour gagner l'élection à diriger le Congo. Il yaki pour le cacao. Et puis, bazongela, lors de rezonga, na yebandeli, Moïse Katumbi azonga, na Jean-Pierre Bemba. Bamuni ba prévu na bango ba pesi. Et ça dit ba PV signé anonymement. Et ça na moto a signature mais a tché kombote. Un. Yami balé et ça na ba été. 3. Ba carton de son ba ida ngona en plénière. Oui, mais c'était des preuves. Tout le monde qui a en plénière, bah carton. Quand on va faire la carton, bah côté journal de Lima, journal Limoja, bah Bible à témoin de Jéhovah, dès tourner la carton parce que faillout, bah déco, faillout, bah sango, bah comme faillout à Salibisson. Pardon, bah carton à jaune wana. Et tourner qui la Bible. Dans la Bible à témoin de Jéhovah. Église. Avant on va fondre Ah, Fayulo, on s'est mis sur mon point. Soldat du peuple, soldat du peuple. Soldat, gars, écoute, on a simple que ça la yo. Mais t'as la fabrication, fabriquer biso. Oh, il y a un carton, monsieur Zavid. Carton, monsieur Zenda. Ma Bible, il y a témoin de Jéhovah. Journal, il y a Lima, il y a Kala. D'abord, il y a Kala. D'abord, palmarès, il y a Kala. Des trucs dans ma carton. Vous dites, Bakato des zones gars. Voilà, au moni journaux oyo aventure oyo bato kala les kwaku les kwaku et ton équipe na mosekonzo batente abana sala oui siko yango moni bakato na zone gars na bitu ya ba avocat ya Fayulu. Baso ça le connaît pas même pas et pourtant bato ba yaki na ba fungula ki ngote ba funguli ya ngote c'est lelo to moni ndenge nini bande ko musu ba telemeli bikolo o ya telemeli ekolo boyo ya telemeli ekolo boyo makambo to bossa na déjà la temps Mobutu mais makambo bimeli wapi ngana yeba vraiment esika nini trouble et bimi na kata Kinshasa pona ko pourchasser baluba. Non, baluba ba salinini. Moto azali à la base ça batimi balé. Premier moto azali honoré Rwanda. Moto côté ça un contre les baluba. Mais a travaillé quand même na Mobutu. Na travaillé Mobutu mais atikana ne lokwana lokola muluba ya munene. Aboteli bango musu na Mobutu ko atikana kanda wana. Ya ngokanda wana kotsa bano sa Bangala, plus para bana Bangala. Yo muni ba bokecho basalaka ba video ko fika baluba. Basa bana Bangala sa Bangala. Bangala lokolo basa wana aibike bokecho aribike soki Congo ebongi musala na yi akozala chef ya parking ya pirogue ina libonga ba pêcheur na mbandaka ya ba boîte nyonso kuta ezo sa ba pêcheur nyonso ya mbandaka tango bazo ne libongo chef ya parking ba ko la nyonso sa na poto ke za chef ya parking mais puisque ça na poto ya sala ta formation te ata formation à cuisiner à salate. Parce qu'il fallait ça là, il y a déjà que Moïse Katumbi a payé 500 € par semaine. Il vit de ça bien. Alors il y a Rosala, président, il y a Mabongo, Nadibongo, Mandaka, tant que besoin de piro, pêcher. Chef du Bongo, oui, ça que ça les récolte, il y a mon comme des bouquets. C'est tout ce qu'il va faire, le reste de sa vie. Il y a un Kanda, Azana 500 € ya ofele Moïse ka tozo pesa si ko koti kango kanda nango yango wana bakoti sa levir na haine ya peuple kasaye na mitu ya ba congolais bande ko nangai baluba bato bandundu ba Congo Bangala bazaba tuza bandeko tatabo moko ekolo bo Mobutu akufeli yango 32 ans a BBC jeunesse na ye poto za la uni. Moto akoti sur semence wana
Il y a tribalisme, et ça dit Fayoulou. Puisque Fayoulou, de par sa vie, a ça tribal. Ce qu'on t'a dit, visage, ça n'a